Frère John Kabasele. Nous recevons le frère John Kabasele. Frère John Kabasele. Le frère John Kabasele. Kikalo kajimu sangilu abanda sangilu tubake kila nichikashi. Notre façon de l'encourager. Merci, 5 bonnes minutes. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Je pensais que tu étais en train d'acclamer pour le roi des rois. Vous-même, tout chilanzan, bibi caché. Est-ce que tout le monde tout chilanzan, bibi caché? Alors, si c'est même une célébration, est-ce qu'on peut crier fortement pour le roi des rois? I
na ngai boyebi te o po bozoyeba oyebomba mite berso na nga boyebi te o po bozoyeba oyebomba mite nazali mwana ndelaka nazali mwana promeso nazali mwana ndelaka nazali mwana promeso mpona masosalinga ngai na nzondi yokolo bato ya mokili balingi lokumwe bahasi babongi nango te tika mongongo oyo pesinga eyembela seyo tala satana asili mayele nyonso oba yoza malamwe ayoza bolingo ayoza malamwe ayoza bolingo. Acclamez pour le Seigneur. Ah, je réponds. Okumwe bahasi babongi na mbote tika mongongo oyo pesinga tika nyonso oyo pesinga eyembela seyo tala satana asili mayele nyonso bibomba bomba bomiga tala tina kaina yebaka kolo yesu tala tina kaina yebaka kolo yesu nakolanda yo nakolanda yo kinosuka yo ndepole nanga oyo natelaka motema mulolo yo nde mwinda nanga sela oyo nabiyaka nakokende lisusu wapi yo nde maloba ya bongo etamboli nanga na se ya tamboyo ekangami na yo kolombo yo nde pole yo nde pole. Zambi abenesha frère John Kabasele. Que Dieu bénisse le frère John Kabasele. Église tout à Koko Chikashi pour Nous on acclame afin d'encourager notre frère. Attendez d'abord, s'il vous plaît, veuillez passer un peu. Frère, bon, papa, jeune frère, j'aimerais que tous les frères qui sont de notre côté puissent s'acclamer pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et aussi les moments des gens qui sont de notre côté puissent s'acclamer pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours. Nous recevons Totalessa. Tel qu'on est église. Les acclamations pour les recevoir. Encourageons la Merci beaucoup mes parents. Bye bye.
Tubakijila Bomoko. Nous recevons la chorale Bomoko. Chorale Bomoko. La chorale Bomoko. Oh, Bomoko Chiluba. Babanda Bomoko Babanda. Kisa tuandika yana betukisanga. Ukututa kwa chikashi. Wetu ushindi wa kubakura shie. Wanatumisha sana. Letela Yesu mulolo makasi bandisha kabidi chibimo. Toye lelo yo toya koyemba oya leki bisona nyonso. Toye lelo toya koyemba oya leki bisona goya supensa.
Nous continuons avec notre programme. Nous recevons le frère Fabrice Mbouyamba. Il est là, il peut monter pour louer l'Éternel. Banjisha kukabidhi chingundulu ile cha baba Yesu.
Tembola lobo